Triste nouvelle, triste réalité. La famille, toekola la kolamuka na basango ya pasi, toekola la kolamuka na basango ya mawa, toekola la kolamuka na basango oyo ezosala pasi ya makasi. Pasi mingi na motema, pasi moko ya kosakana te bandeko nanga na ndenge moko ya somo. Lelo toyebi bino bandeko nanga José de Londres, la famille sango eza ya pasi, sango eza ya kolelisa, sango ezosala pasi mingi na motema. Na bandi biso nyonso toyebi Charlie de Londres toyebi biso nyonso plutôt José de Londres bandeko nanga bela batu basepela na ba film na ye, bela batu surtout démarche na ye nde ebandai koboma ebele ya batu. Charlie de nini José de Londres bandeko nanga soki azotambola o sentir penza ke awa nde masolo ezali na façon na ya koloba. En tout cas basi ebele balula ye na ndenge moko akosakana te. Lelo toye na sango ya pasi, sango ya mawa na ndenge moko ya pasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge toyaka ka nde na betela kabino masolo soki ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki penza ya kosolola ezali tokoya na lombangu. Lelo toye na José de Londres bandeko nanga tango toye parce que dossier ezali makambo ezali ya pasi pe mawa ezali ya kolelisa pe ezali na ndenge moko ya kosakana te bandeko nanga ka nde na yebisaka bino makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire ya pasi pe mawa ya mokili mawa te bandeko nanga na ndenge moko ya kosakana te o. Avant na ya kokota na mozindo ya dossier ya situation pe ya circonstance ekozala malamu na ya nanu kosensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Lelo toyeli bino ya pasi pe mawa, toyeli bino ya mokili mawa te concernant surtout et encore ndeko na biso ya mobali na kombo ya José de Londres bandeko nanga ka ndenge na utaki koloba. José de Londres azabongo comédien ya mboka na biso. Ebele abatu biso nyonso toyeba azalaka ne na poto, azalaka lisusu na Congo te, mais bandeko nanga dossier ye. Dossier ya pasi. Dossier ya kolelisa. Tokufeli ebele ya bacomédien na kolobango lisusu. Bacomédien bakufi na ndenge moko ya pasi. Pas seulement les comédiens qui sont au pays, mais aussi na bacomédien oyo baza na bapoto, baza ebele. Toutaki kokunda ya Jani Fai. Bino moko bomonaki. Ya Jani Fai eloko eboma ye. Ya Jani Fai abando passé na ba moment moko très difficile. Tellement que bino moko boyebi batu basungaka te soki mutu aza na bomoi. Ka soki mutu akufi nde okomona sikoyo ba cotisation na ba cotisation ebimaka. Ba honorer mutu, mais tango mutu aza na bomoi basungaka te. Ya Jani Fai azaki na poto apasa ba moment moko très difficile. Eza na ba jour mosusu oyo azanga ya kolia batikala kosunga yete. Mais mukolo oyo ya Jani Fai akufa, il fallait voir. Bandeko mosusu ba uta poto po baya kokunda ya Jani Fai, mais tango azalaki na bomoi batikala kokunda yete. Lelo toye awa na dossier lisusu ya José de Londres. Kande na obeta lisolo biso nyonso toyebi José de Londres bandeko nanga
ebele ya batu donc kande bomona ye na ba miniature ebele ya biso nyonso toyebi José de Londres la famille eza penza ya pasi pe mawa eza penza ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko na Gersh biashara nde likambo na Gersh biashara nde masolo na Gersh biashara bandeko nanga nde somo kande tolobaka toujours somo nde somo boza na besoin kolue mituka na Lubumbashi pona ba mariage pona ba cérémonie ba anniversaire ba collation kande ngezalaka en tout cas bobenga Gersh biashara kuna ba solution ya malamu ya kitoko pe ya makasi ezali voilà. Bandeko nanga tokota to continuer na dossier na biso ya José de Londres ezosala pasi kande na uti koloba awa kande na uti kobeta lisolo tokoya kolala kolamuka tokoyoka kaki no José de Londres akufi nalobi boye pona nini José de Londres azo passé ba moment moko très difficile ba moment moko très difficile la famille soki botali ye bokotikala kondima te ke non oyo José de Londres bokotikala kondima te pona bandeko mosusu o bayebi parcours te ya José de Londres azalaki na mwasi moko Charlie Malula na bandi biso nyonso boyebi bino nyonso mwasi na ye mwasi wana ye mutu abengisa José de Londres na poto ti bomona José de Londres lelo oyo azalaka na poto eza mwasi wana nde abengisa ye na poto kokoma na poto oyo akendaki tellement mwasi abandeki kotravailler trop dire azo travailler makasi pour que bavanda bien ye na mobali na ye eyaki kosala ke José de Londres papa na ye akufaki ntango papa na ye akufi d'ailleurs mwasi nde apropozaki alobi comme eza papa na bino malamu kasi ozonga okende kolela papa et après okoya tango José de Londres aye kozonga kin na kozonga na ye kande boyebi ba mibali mosusu bazalaka na kindumba moko je ne sais pas oza na mwasi oyo tellement abundi pour que o rejoindre ye na poto aye kozonga na kin akomi kobeta lisolo ke no ye na mwasi wana basi bakabwana akomi kokosa batu ka ndenge ezalaka ke non ye deja aza na musala mosusu azosalaka ye na mwasi wana bazalaka lisusu ensemble te eye kosala ke baye kokutana na Mimi Kabeya na bandi biso nyonso toyebi Mimi Kabeya aye kopropose Mimi Kabeya yebisi ye combien alingi abala ye kande makambo ezalaka Mimi Kabeya pe andima na ye kana cadre matanga kepe na famille na ye ake ko présenter Mimi Kabeya batu nyonso na famille bayambi pe Mimi Kabeya basepeli pe na Mimi Kabeya eye kosala ke aye kozonga na Londres tango aye kozonga
akomi kobunda na bambongo o mwasi abande opesa ye Madame Charlie Malula azopesaka ye bambongo ka ndenge ezalaka eye kosala ke José de Londres azokangisaka nzoka mbongo azokangisaka aye kotinda mbongo na Congo. Famille na bango pe eke wapi eke kobalela ye Mimi Kabeya. Tango bakeye kobalela ye Mimi Kabeya bandeko nanga kande boyebi basango etambolaka. Basango kotambola nde ekomaki tina matoi ya mwasi oyo abengisaki ye na poto Madame Charlie Malula. Tango makambo wana ekokota na matoi na ye la famille ekosala ke mwasi asilika lobi en tout cas oyo eza déception moko ya makasi na ba effort nyonso o na sali na mboko oyo don lifuti na yo eza nde oyo do ti tozalaka na yo na ndako awa ti ozonga Kongo yo kenda na yo kobala likolo nango ya kokende kobala ozoyebisaka bato ke ngana yo tokabwana problème te. Comme José de Londres azalaki nde na mikanda ya mwasi donc azalaki na ba dossier ya mwasi nde mwasi atie kolongola ye na ba dossier na ye alobi c'est fini parce que bino moko boyebi déjà poto na biso ya France soki oza na mukanda okosala te hein wana il faut kende ovanda siko na bandako ba réfugié nde tango aye kolongola ye na ba document na ye ale José de Londres aye ko se retrouver mukanda eza wapi atie ko se retrouver na ndako ba réfugié musala eza wapi yango bomona relation na ye na Mimi Kabeya eumelaki parce que la plupart des gens déjà bayebaki kake non Mimi Kabeya na José de Londres kala mingi te mariage mais bomona ki relation na bango yaki kosala soki 3 ans ti Mimi Kabeya mona ki de son côté que non ezo simba lisusu te malamu na kende na nga nzela na nga na tika yo na nzela na yo nde boyaki komona Mimi Kabeya ayaki koboya na ye José de Londres. Tango yepe de son côté ayaki ko découvrir que non José de Londres nzoka azalaka nde na mwasi donc pa nanga pe ayaki kokosa na voyage ndenge umelaki aomona makambo clair te en tout cas ayaki kozwa décision lobi nga nalingi nakota na busoto te nalingi nakota na makambo ya buzoba te yango bomona penza Mimi Kabeya de son côté asokola na ye maboko aboya na ye alobi malamu kasi soki libale koyaka te na nzela nanga malamu kasi na vanda nanga soki pe liwa libale koyaka eya na kobalaka. La famille omoni makambo o balobaka toujours le karma existe hein ezalaka makambo moko ya solo eza na bato mosusu bazalaka toujours na tendance nga na sambelaka o nyonso kolobela nga mabe kosimba nga te kosimba yo te soki oza juste soki oza innocent na dossier oui ekosimba yo te mais soki oyebi likambo surtout likambo neti ya makambo o José de Londres asalaki Madame Charlie Malula eza dossier moko bandeko nanga ezosala pasi na motema yango bomona na kilelo oyo na ba génération oyo mibali ebele bazokufa ba jeune pourquoi parce que bazozikisa mitema ya basi eza na basi ebele o bazolelaka na kombo ya mibali na bango eza na mibali ebele bazofaire souffrir basi omona mobali mosusu aye kobala mwasi aza mwana moke neti histoire ya ndeko moko abetelanga lisolo alobi mama Étoiline lekisa dossier oyo na ba TikTok na yo ndeko wana alobi nini alobi aza na ndako libala babala ye na âge ya 17 ans na âge ya 17 ans mobali na ye nde azaki mobali na ya liboso ya vie na ya tikala kokozwa mobali mosusu te ti lelo akokisi 37 ans azalaka kaka na parcelle familiale nde bisika azalaka ya mobali donc famille mobimba na ya mobali na ye baza kuna ba papa baza na lupango wana ba mama baza na lupango wana soki kaka sali erreur moko songolo pakata il faut voir mobali akofinga mwana batu neti akufa batu nyonso ya quartier bakoyoka mafinga o papa bokilo apekisa mama bokilo apekisa bakopekisa na bango te bazotala ye kaka bazoloba keno o nde mobali lelo tomona mibali ebele abanda na mwana batu na souffrance eza na basi o bakota na ndako ya libala
bazolala na se mosusu azwi kaka liputa atandi na se azolala na mobali baza na eloko te bakomi kobunda mosusu omona mwasi mosusu ake koteka makala pona mobali pe de son côté azosala soki nini mosusu opportunité ya mobali akotange ye mwasi azosakrifie bote na ye alobi te tika nateka na nga makala mobali akende otanga me mobali asilisi baklasse akomi na mosala kitoko akomi koloba ke non mwasi oyo aza lisusu ya niveau na nga te akomi koluka sikoyo basi oyo baza na bakabelo basi oyo baza na basile basi oyo olie aya kovalorize mwasi oyo basufra na ye bambongo oyo nyonso kokende kodepanse libanda soki omoni ke mwasi na yo atanga te me ntango okomi na mbongo c'est le moment tinda mwasi na yo na ekole soki omoni ke non nga nalingi basi oyo baza na manzaka yebisa mwasi na yo mama tia manzaka to tia bone na ndako wabanda osalaka misala yo tia kaka manzaka eza moma na biso mpe ya kosavoure me omona mibali ebele bakoprefere na bango abimaka libanda me mwasi oyo ya libanda ozobimaka lelo tolobi soki obeli okanisi ke mwasi wana kotikala na yo te mwasi wana akokende kutu akotala ta nsima te epuis d'ailleurs akobanda kutu na kosambela ke akufa takufa ya nini me mwasi oyo obala aza mwasi oyo akokontinuaka toujours kozala na yo okweya olamuka akozalaka toujours wana mpo na yo lelo tala souffrance oyo José de Londres akomi kopase nango baopportunité nyonso abanda ozwa na vie lelo oyo tooloba baopportunité wana nyonso ezalaka lisusu te babiloko abien nyonso ebanda otambola na vie na ye lelo oyo nyonso tu ebebi nyonso tu ekwei nyonso tu eke na mai wana nyonso ka mpona koloba nini la famille le karma existe na se ya mokili oyo tosala bolamu na se ya mokili soki olingi mutu te yebisaka mutu mama nga naza na nga na Congo nga makambo ya koya awa na nini na poto ekosimba nango te malamu na vanda soki olingi osunganga kaka trop simple ke utiliser bamutoki ya mutu et après un moment donné allez okomi ko changele ye face okomi ko baluka ke non nga mwasi oyo aza mwasi ya niveau na nga te et surtout la plupart ya mibali neti ba José de Londres baza genre ba mibali oyo balobaka toujours mama oyo aza mokolo nga nazoluka jeune fille ya age na nga mais ntango bando olinga ye ntango bando olia bambongo na ye otikala koloba te ke non aza mokolo par rapport a yo otikala koloba bongo te la famille ezosalaka pasi ya makasi lelo tozoyokela ye mawa mais eloko malonga ya kosala ezake akende kokonfese asenga bolimbisi epai ya mwasi wana parce que aussi longtemps que mwasi wana kobandaka kolela ye pe ya ye na vie kobandaka komarche te maya miswa mwasi nzamba ayokaka ngo soki ka mwasi atie mabolongo na ye na se alobi soki kaka c'est fini surtout na bambongo ebele José de Londres alia lelo soki José de Londres aza na poto wana eza grâce ya madame Charlie Malula mais quand même aza mutu ya kokende inde atie penza kosenga ye bolimbisi asengi ye penza bolimbisi na motema na ye mobimba toyebi ke na ebandeli mwasi wana kosilika kolinga ta kokorecevoir ye te mais ameka kaka jusqu'à ce que mwana mwasi wana afongola motema pardonne ye eza bien te na se ya mokili oyo nga nayebisaka toujours batu koliaka mbongo ya mutu na facilité te surtout mbongo ya mutoki ya mutu ozoliaka mbongo ya mutoki ya mutu likolo na ingo ozokende kotonga ye likolo nango ozolobelaka ye mabe en tout cas eza kaka pasi ya makasi bandeko na nga nalobaka toujours chaque jour na se ya moi oyo malamu kasi osala ta mabe na baparent na yo moko oyebi ke baza baparent na yo mosusu okobenga bango papa bolimbisanga bakoyokela yo mawa oza mwana na bango me mutu alibanda tozalaka na tokebaka parce que oyeba te mutu wana mosusu asambelaka asala baliansi na ye na nzambe siko mutu abongo oya kozokisa motema na ye yeba deja ke ekozalela yo pasi pe mawa na vi na yo mobimba ezalaka bongo eza na batu mosusu bakendaka na mbetu azokendaka na kombo ya mutu
lelo oyo José de Londres bokotikala ko imaginer te ke non oyo penza de José de Londres bokotikala kondima te ke non oyo penza José de Londres oyo José de Londres abandeki kotambola soki azotambola c'est comme si yende na se ya mokili oyo eza na mutu moko te oyo aleki ye banda lelo ti lobi mais lelo oyo soki botali ye la famille bokotikala kondima te bokotikala ata mokolo moko te kondima te ke non oyo José de Londres yango na ye koteya mpe bapapa mosusu lelo nzambe apamboli yo oza na mwasi moko boye oyo bobandaka na ye kala peut-être aussi oyo abandone ye yebaki evi na yo ekozala mokuse ekotikala kozalaka molai te soki olingi okabwana na mwasi soki olingaka ye te kana ntan ya souffrance wana kabwana na mutu wana comme ça ayeba na ye ke ata soki lelo nzambe aye kopambola bino oyebi na yo ke l'essentiel tokabwana na biso azosavoure na bénédiction na ye mais pas te ke non osouffrir na mwana bato azotekaka makala mosusu azolalaka na etoko bovandi na ye bambula na bambula omona mpe basi ya bongo na bana boti makila epanzani mais lelo tolobi oyo akoabandone ye pourquoi parce que mwasi wana aza lisusu ya niveau na nga te oke koluka sikoyo bakarashika oyo nde baza basi ya niveau na nga omoni mwasi nyonso toloba surtout basi oyo ya bamaterialiste devant mbongo bazalaka toujours soumise devant mbongo bazalaka toujours bapoli déjà devant mbongo nyonso bakondima mais basi ya malamu tomonaka bango ntango mobali aza na eloko te la patience oza na mwasi aza na patience oza na mwasi oyo ayebi koaccepte situation ayebi ke oyo eza situation na biso nzambe akopambolaka biso nde basi akobala parceke devant mbongo basi ebele bachangeaka bacomportement na bango devant mbongo basi ebele bakomaka bahypocrite omona makambo mosusu oyo ayebi ke soki mobali oyo azalaki na mbongo te nakoki ata kofinga ye nafingela ye ata baparent mais devant mbongo amonika soki nafingi c'est fini nakozwaka lisusu te bakoki kotianga libanda donc wana azoliaka yango kaka de son côté kaka vandi azoliaka osani mwa ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko